ou ba mona ki absence na ngai na sima na mona na kité ba nepe ko mitumis en tout cas na na moment ya prière vis-à-vis pe ya élément o to lobela na mukolo pe ya lelo to c'est na temps boudé il faut te représenter Christ lui-même maman na bingio ezaki po ebisoni locataire na biso wana azana zemi abenga ki camarade ne moko akanga esuki donc le bina ngaka dema lo baona na mama moko Micheline aye ay makamni maman na bino azolo tant le bisi mikiso okufa maman Micheline abi bébé ta maman nombata invoquer ton asilisi na invoquer Shizomani au Shizomani na yozonga maintenant na katal pan en cercle yazo mona ka telemina ngai na pasteur or ki ba sirène tout on atine ba mission mbala moko baye crise épileptique ou ezali satanique et se manifestaka na trois choses. Et alors Jésus est blindé dans ce que makila wana to continue à livre to sali ba prière à voyage to tinika mbala moko na dojo c'est et le comme ça taki na kati nzoto mwana mwasi wana ezalaki mwana te to zoe kaka babiloko lokola ba fufu oyo ya malili batso balie to zina ba mikuwa soki bato balie biloko et alors na buto dans ozonga na lali to na lali maintenant na mona ngando ya mai nzungu déjà chauffé parce que ça nabi kuna ngando na sisi ko lembule ngabi uda sisi ko lembule biso moko za hotel munene ezali awa c'est la quartier 1 et hôtel oyo yambaka pe ba pa mingi oyo ba utaka libanda ba yaka pe na hotel wana ili katoli soki toki soni bana na nzambe ba kubika te yo muto mesana outino poto kwa kola na hotel za mabete mais lukaka ko zo d'abord procession ya place au komeli na kati na bonzambe so sala malamu kuba na bolamba contre 20 na kati na bondoki yeba so ba contre 20 yeba ke mala poisse il faut batemba ba épreuve aux ali tangible pe visible na misu ya bato yoko de bando bimbato ozo courant tema tifan Let's go. Shalom chez vous, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes toujours scotchés, placés, branchés sur nazareatv.com. C'est toujours votre site de référence qui vous édifie chaque jour. J'aimerais vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. La princesse de l'Éternel est déjà de retour à Kinshasa, bien sûr. Vous êtes bien et bien dans cette émission Témoignage, une émission qui réunit les chrétiens. Voilà pourquoi je m'en vais déjà vous dire que cette émission est là pour tous ceux-là qui ont expérimenté la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi qui ont expérimenté quelque chose avec l'ennemi. Jésus-Christ est le roi des rois, il est le vainqueur. Sans le témoignage, il a bien dit qu'ils les ont vécus par leur témoignage. Donc, témoignage peut ça l'accueillir. Tolonga, donc Tolonga peut tout gagner, peuple msusu. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis avec mon bien-aimé. Ton mécène est déjà, le frère Baby avec son témoignage, aboyé bien déjà. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour. Bonjour Matifani. How are you? Fine, thank you. Malgré anglais, nous sommes Matifani depuis 2019. Que les langues on attend dans notre temps, na bande maintenant on est mingi. Mais le faut que ça aille, non c'est l'effort, na ko tata basan, ko to solo non. Mais quand tu réponds déjà, tu bien est-ce que on répond quand est-ce que ça doit répondre bien, c'est ça? Ah, merci, répondre bien. Ah, merci. Na tout ninde ko répondre c'est pas un problème. Est-ce qu'on répondre bien? Na répondre bien. Na moi qui dans la classe, bandoza la bongo. Ah wa yo mso zongi fin et nous la bongo, na répondre bien. Merci, tout ça qui répondre bien. Je dis déjà des big salutations à tous ceux-là qui sont depuis la France, la Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, mais là depuis Port Centrafrique. Donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Bateau nous surtout en Afrique du Sud, à Keza qui chaleureux, Papa Guy là-bas là.
Maman Lauriane au Bailba qui la princesse il faut quitter dans tout mono awa vraiment non commente voyage à Touro vraiment donc à qui vraiment chaleureux na bandeko il y a Pretoria donc big salutation à Marlène na accueil na ye pourquoi pas na bande quoi Jobu au balba la princesse osuka ka na Kimberley na Cape Town et puis on a Pretoria te quitter la bisoti na Jobour. En tout cas, on était là avec des mamans Fifi. Nous étions bénis avec nos sœurs. Tous et la kaka album, hein, ma sœur Gracia. Tous et la kaka album et Bima. Mais on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Je bénis le Seigneur. Je vis mon confrère à qui on a passé des bons moments aussi à Casarema. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Derrière la caméra, c'est Alain Kiakala que je laissé il y a longtemps. Je ne sais pas si il y a filmé ou pas, ou bien Maboko c'est Lembi. Elengale Nazare, il susu makasi. Frère baby, ndeto bandana. Et beaucoup anglais ni soto ba montianga pasi na ba Eden, na ba Nayel, ba Sacré, na ba Win. Et souke la frère baby na plateau donc bana miki ba dribbling na banglais maman m'a dit que bani donc oyo ba makamba salenga kuna juste après cet élément régie à vous. Oh ni nani tibidon tabibon tabidon ni nani Aksanti sana Bwana akosakate Yesu akwakakate nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu sabadino tokumisa Yesu masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo azana bomo. Maman Betty Kokele a des big salutations. C'est quand il a fait plaisir énorme à toutes mes mamans. Hein? Ah, Betty n'a pas dit que mon bangla on dam. Komela. Mais balaxinga système mobo ya bien on a banglais. Vraiment kalaming tie nekab au moins peut être trop solo en anglais. Mais na débrouiller nanga. Frère baby ndako débrouiller te na plateau hein. Non, ma Tiffany, yo di eloko nyonso singa kezo attend. Oui, d'abord koto na outi, tant na mitu na zo d'abord, ils a d'abord temps ya préparation kati na bonzambe. Ya koyeba neni baluka verset biblique, ya koyeba neni molimo na nzambe soki bandi ko kambayo, neni ya koyeba ko manuela, makomi o tangi elobi nini, nini pe bo selango. Ils a na temps pe koya, soki sengi to ba anglais parce que émission to sela la nzambe, ils a la carte émission évangélisation. To tika na kisasa te. Nous avons aussi la paix, tout le monde qui ça, tout le monde peut placer au type d'Afrique du Sud, pourquoi pas les États-Unis, comment on a pu pasteur Benjamin, pourquoi pas maman Madé, maman Pengai, pourquoi pas les France, les paille, puis maman donc ils ont les cambo, et il y a Canada. Mais maman des années à Canada. Canada te bien, à mécontentement pour nous. En toi oui, on a s'excuser d'abord maman, na somoni moi bataille qui depuis maman Tiffany azala qui na Mopanzi Afrique du Sud. Alors on a Sima, azala makambo esenga que nazala na sete bongaki na matano ngomba pour na préparer encore ba prière. En tout cas maman,
bolimbisa zaka mama mademo te ba mama ebele na ba papa ebele na bandeko ebele pe ba sœur na ba frère ou ba mona ki absence na ngai na sima na mona na kité ba bande pe ko mitumis en tout cas na moment ya prière donc aussi ça c'est moment ya prière ndepé na waki non maman Tiffany ye on a bongisa ki na kita de plus vite possible vis-à-vis pe ya ba élément autre lobela na mukolo pe ya lelo donc limbisa ngai maman. Okay, frère baby, please, where is your Bible? Merci ma Tiffany na okika ilo moko Bible na ngai ngoyo oyo de Nazareth pesa ki ngai na lubaki yango bien anglais ma Tiffany na kone ko na ndoti mame moi muke oyo bande ko kota Bible na ngai la Nazareth pesa ngai yango nazana ngona maboko na otika ngote yende tikali pena amina ngai donc ya tout le temps so na lali na permanence na taki mo mupanzi pongso ekatani na benda kana fongoli afin que na tanga même ma Tiffany lo mona loba pona boy qui en pleine émission ozong sangana eloko ya soni balobi baliaka nyama oyekila na sonité donc na yebi na ngeli de Tiffany to beta masolo ya témoignage na lingala so nengambe apesel biso donc merci ça miss makasi ndele sanga pe na yebi na te miss makasi même moi mke na sina bazu neti qui va mike kame I go to sleep na sina frère mais beaucoup de temps baloka ba frère ba bik na ba poche ba papier na ba poche donc to éviter photo ta malamu oui ma Tiffany zali balbi muntozo ya peme na nzambe il faut kumba pena lolenge ya bonzambe okanga ba butanti na esika tantwana banaka na no siple okanga ngoa donc na kati na bonzambe pe donc mo siple pa wala tongo bongo pepe ko le kate tempepe le kana ngole ka ne zombe pe le kana ngo eleka kanango en tout cas ma Tiffany na kati na bonzambe il faut babiloko moko bandozala un peu taillé donc faut pas sentir façon et lobeli échanger façon ya kotambola il faut changer toi c'est notre boudé il faut te représenter Christ lui-même Christ azaki comment modèle ya biso vous modèle ya Christ et on est hollandais donc c'est un peu ça ma Tiffany. Ok frère baby to suka ki bisika wapi mama na bino abengi yo frère baby on peut se témoignage na e to soko ba toujours mama na abengi yo ezaki po ebisoni à fond. Ok, ma Tiffany. Oso mesana simba micro a des micro. Oh mesana eza micro ya sacré. Et comment sacré? Tes encore micro frère bébé comme sacré et pas battre comme frère eza micro ya sœur Tiffany ya. Micro to comme bang. Te ma Tiffany micro bang ade. Micro ndé route CP là parce que tout le bâtiment bien. Eza né à 20 sur 20. Donc nous avons côté 10 sur 10 susté. Donc nous avons compté les doubles. Donc 20 sur 20. Na kati na bonzambe so sala malamu. Kuba na bolamba contre 20 sur 20 na kati na bondoki yeba so ba contre 20 sur 20 yeba ke mala poisa donc mala poisa mala poisa donc mala poisa parce que nzamba lo baki ezana mo pepe o na lo baka avant na lo baka lorsque to kuma na témoignage na presque à la fin il faut batemba ba épreuve o ezali tangible pe visible na misu ya bato yoko de bando bimbato ozo courant tema Tiffany. Nous avons courant ngam tout nous informé. Non bon c'est ça c'est un peu ça bana nzambe bazolanda biso na sito okoma wana tozongola na kati témoignage ma Tiffany. OK mais ozana dino ya basena nzambe o falo tanga. Oui dino ezali dino tanga ma parce que bande comme susu balandinga balobi frère Michael ozana makambo ebele oyo bongi oyo bisabiso mais to sali constance comme si témoignage no na mois na tango ya décembre OK nango rapide c'est comme si ozana bablo msusu otiki mais batu msusu baza convaincu za biloko ebele il faut lobela en tout cas ndeko bobenga ki oyo bobaki frère Michael azomona il faut frère Michael a elle sonne les Nazariens pour na meka un peu kozonga na kozonga parce que Mati Fana lobaki loko moko après avoir témoignage ko si là to kozonga lisusu na sima pour na ko la musala lisusu babiloko msusu donc en tout cas musala pende zale bele bande ko ngai ce qui est sili tokolobela encore makambo ezali ya ba place satanisme tokolobela si le plan d'esprit bele bana nzambe basalaka na ma confusion na yango tokodéfinir fantôme azanani tokodéfinir ba benga ba vampire bazanani tokodéfinir ba baza ba sorcier baza banani tokodéfinir pe ba rôle na bango na ba misala o bango basala en tout cas toza toujours dans les Nazariens lelo karaté donc jusqu'à ce que soit quoi parce que surtout le awa mama kambo sa bana nzambe ezali susu ebele donc tozana bino toujours ceux qui bomoni ke nazo mona naté peut-être bobi via bomona na nzambe akolaka toujours na kati ya ba jeune akolaka na kati ya ba makambo ya ba manifestation ba croisade donc so moni moi tambo na monanité boba toujours frère Michael akimité aza toujours na kati ya makambo o ya nzambe merci azaka na permanence to so longo fa ali na komo mona komi pa ali la bato azongi ndako ala likola mbeto frère bébé en tout cas Tiffany non nazongi ndako te depuis na ya na permanence nazonga na ndako te na za toujours na permanence
na komanga na bisika misato soko yebango matifani papa Timothée mo benga villageois alobi yo komanga Masina Changu à part Changu ville oyebi ezala les Nazariens à part les Nazariens ezala Zamba donc 3 places nanga yango wana maman ne ayaka kotala ngai ndeti dimanche azalaki nanga ayaki kotala ngai bande ko msupe ya famille bayaki kotala ngai mais ndako pena non nazui pena posa pia ozonga ndako te parce que nazana besoin les étapes où Nzamba lobaki na ngai raciner consolider inébranlable il faut d'abord ifanda kati na ngai soki fandi na utala ni Nzambe akoloba pe place nini akomemanga wana etikali makambo ya mo programme ya Nzambe. OK mama benga kyo. Oui Matifani tant to tikalaki tant to sala ba makambo na biso na pasteur o to initiaki ne ko zonga na ndako tant ko mina ndako ko kote na ndako mama benga abenga na calmement nanu abenga na ba façon bongo te en plus nga petanga benga mutema pene kitaki pena mama benga baby yaka na to sola na azo pe kitate nga pena zikiti na fandi so tant to fandi ma porte na biso entre bande ko balanda ki témoignage ce que l'équipe porte na biso ya ndako na biso ya munene eza na porte la ndeza la porte ya locataire na biso moko afanda kawana et alors tant to bandi ko solo la locataire na biso wana azana zemi abenga ki camarade ne moko akanga esuki tant so bakanga suki maman ko to abando solo to zaki pas loin de 2 mètres donc ça 1 mètre et demi place bon ma fin place biso loza to solo maman disanga bébé en tout cas ngai non comprendre te donc comme mon ngai okuma likolo na loba no boy okuma mon ngai wa mwasi na yo na loba no boy okuma ko saka na ngai malmo tonga lobi na ngaka de maluba wana na mama moko Micheline aye ay makamni maman bino azolo mabite ngabela comprendre te eloko nini na ngai bisangai abi sava biso toyoka eloko nini na yebisai maman mama bisingai baby neza boy ngana komi ko kasango na yo okoti na ba makambo ya mabe pe en plus ba biloko ozo sala sala bandako awa tozomona ngo bena eza ba biloko mo clair te oh maman place wana eza place na ngana taba livre na buto mona ngana zwikiti na ngana tsekuna na zotanga moso na siso tanga nena longo na ngana nena ngana lali problème nini yo mabe omona ngo te baby neza ngana za mama na yo ba déjà na famille biso simba kisite soki simikisi okokufa tant babe simikisi okokufa maman Michel abi bébé ta maman nombata malamoko na invoquer nzinzi wana azali pamba nzinzi moko bakota batu na miso basala ka pilipili na si tant ozonga sous na be preuve boko mona sous liso ya maman nene nezalaki parce que interview na tozaka mbina tozaka en pleine nuit tant on a invoqué nzinzi wana na betango mama pana biso benga ngo gifle akoti maman na liso to ce maman leli liso baby fula ngai tant so maman baby fula ngai maman Elizabeth abi boakela alcool alors alcool ezali ba alcool o tout bomona ka to selaka na kati ya ba pharmacie ndeti ba alcool dénaturé maintenant salive na ngai na bongolo so alcool dénaturé na fulis ko maman na lito na fulu liso so liso pas maman ke na pompe OK maman nga ke na pompe wana mbala moko nzinzwana o akotaki to komisie sable so maman ko bandis ko gratter liso maman ko gratter liso boete maman nga na zongi place na zalaki Micheline abanosek to Micheline abanoseka maman Micheline singai baby seka maman na bino na seka na baby seka ngaba na seka na bomoni biloba loba ka ko landela makambo fi privé ba o même bloko ya sisa makambo bengela ngana kende na ngai maman baby même bloko no sala o ezaka bataki no maman tika biloba loba bana maman fi wana fana pemel ayami abi baby yango pe boendeni nango kama mama benga peso conseil mbala moko eloko kote na liso maman Michel nabi est-ce que likambo etali mona mwasi oyo maman etali eta mbala moko oui Matifani parce que dans na kati ya témoignage na ko zongisa bana Nzambe ezala masolo musu bana Nzambe omonaka batu mi bale ba oswana eza ba biloko musele kana monde kindoki batu mi bale ba oswana biloko ba oswanela eza ba biloko o ba bwande ko welela na butu mais na moyibo ekomi peut-être ba oswana ba welela msusu lipapa ya mwana mais on comprendre que ba welela lipapa ya mwana o kezali papa ya mwana te mais eza biloko ozel selema déjà na butu o ba na butu ba yokana kite ba memengo ti na monde physique ba bani ko wela parce que maman c'est na le bon maman Michel nabi est-ce que maman c'est okota likam est-ce que talié na beta etele te Michel nabi baby tozo mwana mwasi o mwana o ngabi tozo mwana pani baby tozo ya mwana ngabi abozo ya mwana parce que mbala moko place na fandaki Michel mamoko abisingai baby invoquer Yogen invoquer Yogen après ça chemin into sala maman na bali ko invoquer Yogen Yogen lorsque Yogen maman a tellement bébé to sangabi bozula ngai mwana wana abito zo mono abinanga to zo mono ngabi zo mwana wana abito to zo no mwana boete mwana o to zo ya partie ya makila na ba partie ya makila bi yo zala calme table ko na sala mbala moko abamisko
kozwa liboko ne atango likolo ya mwana mwasi bande kokanga ye suki ntongo atie sikoyo liboko likolo ya mwana mwasi bande kokanga ye suki mbala mona tala beki ya mwano na basala ya mwano ebimi na makolo ya mwano ebimi siko na likolo ya mwana mwasi bande kokanga ye suki alobi nango na transmettre maladie osiko mais maladie o transmettre eza maladie oya épilepsie o bande kobele bayebi na maladie ya ndeke abimi na transmettre crise wana na bo transmettre wa siko abimi na transmettre yango mbala moko ye alobaki a transmettre pa ya mwana oyo azokanga mwana mwasi wana suki mbala moko pa abisinga bimaki na Carrefour na bimi wana le pa na sorti na biso baba ya munene Carrefour ezate na yo maintenant avancer boso ya vie na biso mo bwana na okoma na Carrefour tana komi na Carrefour na bali maintenant ko invoquer na kombo ya mwana mwasi wana et le temps bani ko invoquer na kombo ya mwana mwasi wana maman yo gena parto yo gena parto bi senga invocation ya crise wana et apparaître lorsque ya mona mai so amonika mai maman crise wana écoute la mwana mwasi wana ngabi OK invoquer ton na silisi na invoquer Shizomani ou Shizomani na yo zonga maintenant na katal pang tant na zonga na katal pang na bengi petite sœur na ngai Rachel na Rachel yela mai na kopo tant que Rachel nga mai na kopo na simi mai tant que na bani ko mela mai na bani ko mela mai na no mela mai mai tika moi katikati yo gena bi boaka yango place bango bazali mwasi na mona mai na zuma mai wana na zui na boaki mwana mwasi wana asimbaki mutonga oyo ba fongola kasoki ba pasula nzela ya suki to mama crise wana kange mama mutonga wana et longwe mama na maboko mama avec force ya crise wana kangaki tout et sali mama ko gratini mo mama ah mama mo sana kangi suki ya koi abani ko convulser to na convulser biso so le bete que non mwana mwasi wana azui porter muke ah mama banga bolo pemeni mam pepe na mpepa bima ya bablo ko zo abana tema pe na katel pamba bike ngana za munganga batutu ba posa musika mama zale pemeni na bi ah be bizo munganga sko sala neni na binga mo na beloni na osala so to na posa na mo yogen na Michelin ba pusani to yogen na Michelin ba pusani pembe mbala moko na tala bena sima pasteur o wana zelene ayoko to so pasteur akoti yogen mama bi zo pasteur akoti mama na kati ya ndako na membo banda prière to zito zimo na mwasi na pasteur to koti kuno to bando banda prière to bando banda prière pasteur on ensemble la prière azobele la Yesu mais na kati ndelo be toujours Yesu te mais invoquer Jésus to ce que invoquer Jésus yogen na bi mission o biso do sala mascara o est important makile ya mwana mwasi wana etangi mama yogen na bibi bikota pe na mama mwasi na kati prière to zimo na mwasi wana to koti na prière to encercler yazo mona ka telemina ngai na pasteur o ki ba sirène tout o ngati ne ba mission mbala moko baye to ce que baye wana mbala moko place nga zalaki mama yogen na bisinga tala na mbunzi ne makile ebima to ce na tena bi ah c'est makile ebimo na mbunzu pangusa azuma moko eloko mwasi mbaki wana ezoko papier mshwabwe atango boye na motoki alors bien aimé dans le Seigneur yo muto zali ko na ngai même si lorsque salisaka ba vernis lorsque kindara na ba salon de coiffure ya ko kende ba dresser souk il faut tika nzoto na maboko na nkolo même si lorsque bazali ko salo ba manzaka au monde ba salo linzaka ezoxi mwa pota au monde mwa na vernis azuma wati alongo na loboko boye abwaki na mabele frère tes attention na ko ma place wana mbala moko azuma kila atina mbunza tango atina mbunza longo na zoki mamonga na botole prochette wana na kiko to na nosala ba mikanda na ngai na fongo livre o to bengaka livre de mormon na kata livre de mormon ezaka na 5 pages wana ezaka na 5 esprit o ezalaka ba esprit ya ba vol ya ba déplacement o to ko kanga mutu to koti na kati ya papier wana to tinde directement apparaître na dojo ou bien soit apparaître na ba page ya stockage ya ba esprit na ngai maintenant tango na jusqu'au livre mormon na kati page wana moko yogen alobi invoquer sur le plan de déplacement ya mwana oyo azana libomo mbala moko to bando prier na simka papier na yogen na bisinga ko invoquer na tetika na bongo mbala moko le yogen abengi Elizabeth abengi agabi akiti mbala moko abisi gabi kota na kata nzoto mwana mwasi ko isaye elo bene mende le Seigneur nzali ko na ngai ko kwa misusu omona ka mutu lelo akwa une église loba ko une église lobela ko une église ezaka na deux forces o ebala naka na kati ya mutu na ko résister ngote ba force satanique elongola ka mutu conscience pendant quelques minutes pendant quelques secondes après de cela au monde muta se rétablir tout na bande ko mingi ba ko na église so ba ko biloni ba mona mingi ba biso ka kino na mona ke lote na santaka lo mo kotingai e ko na ko résister na ngote na koi to boete misusu za ya nzambe mais c'est 100% 80% ezara esprit ya mabe o ekotaka mingi to tina ngompe même si na ba mouchoir boy ndé ba pasteur misusu au mona la présence na boy akoko libérer vent wana et kei e ko si ba après un moment donné vent wana et ozonga na kati ya corner donc soyez mokazo kota vent na déjà moi va passer misusu papa na biso ko sokazo kota kaka ko kota ya pamba batumba mo milimo banjo ko Matifani eza babiloko mo satanique
au moins onction ezali onction lokolo tolobaki c'est le point connaissance ya Deus ne tolobaki il parle de verset comprendre ti kota moment pas en fait c'est fond la place besoin donc même pena bango vent lorsque zo kitara likolo boy tous ces esprits là ba ko kende lorsque ba ko kende dans une grand mouvement pena puissance ya makasi donc ba ko secouer ba ba ko tout le moment tu fais ba ndeko na banda mingi ba ko ba soka kino na comprendre quand on a poussé une place ni na sentir quoi mo bela ko donc ce sont des esprits aux akatina o ezali ko kam maintenant tant yoga na le bongo yoga na bima moko pasteur après sa prière ya auto simba pasteur to communiquer na to simba na fi wana na sema tifani Chris wana siko ebanisko kende ndenge kenda siko na suka ebanisko kende siko to na tala siko boy na mona nomnoko ya mwano elimwe na moni siko yo ba mankolo ya mwano elimwe etikali siko lisala ndeko moninga mi crise épileptique o ezali satanique et se manifestaka na trois choses eloko liboso omona ndeko na lipeka nae e koma lokwa lipeka ya ndeke soki bakati mutu bien so bakati mutu abanda suju kotutuka boye lokola na munoko ya ndeke soki akufi omona souvent ndeke akufa munoko polelo le mufu ebima omona ba salive wana bimaka ezala ba salive oyo ezalaka na kati ya bato basali licence infirmier bako bango la glande macédoine mais ndeke ezala na glande macédoine te ndeke fa bimisa lolem mpona kufa mais mutu omona lokwa mutu ezala na glande macédoine il faut toujours basoi ebanda kobima na cavité wana nzambe ata place d'esprit oyo ezala soki eza na pose ya mai pose wana esalaki na pose ya mai omela mai eza te mais ozwi obandi komela soi place babiloko wana eutela nde place d'esprit wana bakenda toujours ko réagir omona mutu abandi kobimisa fulufulu lorsque bandi kobimisa fulufulu abandi kobimisa fulufulu lorsque esprit wana ebanda kobima omona mutu atikala tranquille pendant quelque temps en plus omona esprit ya conscience ebandi kozonga jusqu'à ce que mutu wawaro telema matifani to simbani to bandi ko prier maintenant pasteur wana a libéré esprit moko katine pas tant à libérer esprit wana eza esprit sous forme esprit de chien et fandaka mingi na sima mutu omona afanda na sous forme rond aza mutu mais azalaka boy aza romboy esprit wana soka fandi okomona mupepe oyo kobima ezala souffle ya esprit wana akofula yango na sima na yo après bimili boso na yo etouché tango etouché yo tango yo koya yango ekobima lokola barrière tango lokola barrière nde ko secouer mutu akoya lorsque mutu akoya esprit wana eyaka ekanyi mutu misu ekanyi mutu matoi elongoli yo connaissance après quelque temps après akotika yo oyozonga na connaissance parce que tango abeti bongo tango akoyi mbala moko Michel Nabi Zomba la moko page ya mormo bandeko oya église on lobaki ya Yesu na tango ya suka bango mutu bazana ba livre wana ba tozora papier wana tokotia yango na libumu ya mwana mwasi so toziko papier na tango tote to bandisko yo ko sala ba prière tozali ko sala eza ba prière to bengango damu ushima to bela yango 3 fois damu ushima lorsque to ko piller yango directement to kolonga ce qui to longoli boye eloko ramenaka na kati ya pochette ezalaka rien que le sang et alors tant sang ne koya maintenant to zwa livre ya connaissance o to zalaka na yango o ya présentation ya Jésus-Christ aux yeux bleus yende akwa apparaître na si le roi déjà na zoni awa na koya na photo o ba présentaka bato o bazana église ya Jésus-Christ o babengaki na mikolo ya suka na koya na photo na olakisa binango ezalaka Jésus moko alakisa bato maboko boye et alors na kati na misu no ezalaka misu moko ezalaka bleu bakopresenter biso Jésus wana comment babengaki Jésus aux yeux bleus et alors Jésus aux yeux bleus nde tozwa siko makila wana to koti na kati ya livre to sali ba prière ya voyage to tindika mbala moko na dojo et alors o ko tika na kati na libumu ezali eloko biso de te eloko biso de te na kati ya nzoto mwana mwasi wana ezalaki mwana te tozwe kaka babiloko lokola ba fufu oyo ya malili batso balie tozina ba mikuwa soki bato balie biloko tozwi totika na kati ya libumu ya mwana mwasi tozwi o to benga liquide ya metiko benga ga mai tote tozwi esprit ya koko azala kula esprit bande ko tambola na likolo azala na mukuwa te azala na poso na mai ndi tokozwa to koti esprit wana na kati na libumu esprit wana akozala na développement lokola mwana mais complication na ya kokoma na 7 mois ti to salma ka mwana mwasi na lamuki ti prière sili to bimi to bimi mama abande kolenga mama ndolenga mama li so sili oli so sili menoko kwa mabele e baluka ngai mishina tinga susu sekai
na meso c'est que mon bituna tuna na question ba no tuna wapi réponse nango on ba question tuna tellement ba résultat nango maman ba résultat nango nini moi ba takoya malade ndeke maman pe ba ndingo bengana mwana mwasi na mbala mako bima même le message banga mbona mapanga bima ba ku fela ngai mbala mako ali maman ba ko tamvutima entre maman na mwana mwasi na zanazim bango na maman ba bandi ko swana yo bi mutaba tabela ka malade ndeke point yo na maman michine tingai baby kendo peksa maman ko tonga nazo peksa maman ko to kuna ba michine ba onvute mwana mwasi wana aba na ofinga maman biswana ali bake babenga bande kwa mama bande kwa mama baya ezalaki bitumba grave jusqu'à ce que komaki basala ba lettre ba calcula ba mois pour na mois swana bim donc bande so ce que ba calcul kana même mutu wana mama Michel Mbaye ba bibebi eza pena vocation moi so pena aza pena mutu na biso pena to travailler na ye ngabi oh OK ça va mala moko bango ba ko seba makambo na ba c'est 2 mois atika ndaku akin maman ça pas bien mon ngana il faut préavis maman ba bima ba so na ko maman mtina niveau la police ton pesi nga pe na bima na ngai na yokin et on a butu dans le zonga na lali ton na lali maintenant na mona ngando ya mai atambola siko na mai na ndako atambola ba mona bengi Micheline na be Micheline abesinga oui bébé lobini na bi est-ce que makamonga na mono abi oui azana besoin alia na bibolo ni no alia abi atinda kote mo sana zeni akileta ba mikuwa kuna ndamu akende kas abi orienté maman on orienté la fongoli tirbine entre ndako na zo parce que ndako na biso na studio na bango e kaboni kana mire na kana mire wana na invoquer na fongoli maman ayobima akeo place wana ngaso na hotala na mona sikoyo abandi kolembula e na libumu et alors bien même le Seigneur yo muto zali kolanda ngai ozala na zem c'est interdit ya okina kolala na bamatanga ozala na zem c'est interdit lorsqu'il fait 19h na lupango ofanda soki bato bazali belé olala ka libanda soit na ba senglé c'est interdit moi ozala na zem ou soit bofandi bino na mimba na basi espace c'est tout espace etika la bino ya miki ezala visible c'est très dangereux donc pour nous informer bino makilo tozwa ki wana o etikilaki na pochette na ngai wana oya wana ezalaka na kata ndako maman Michel singa bébé na makila mo bozwa ki etikilaki na pochette no eza na table no wana kindo talango na kina talango abi OK ngana zali ko chauffer nzungu ngabo chauffer nzungu abi oui na chauffer nzungu ngabo problème ezate wana tozana minima tifani na miona maman banga pe na télémine boso ya temple na ngaba laksenga na obande ko balandaki na banisiko ko sala ba incarnation ngai to na baniko prier mbala moko maman banisiko ko mouvement alamuka maman babisinga yi tobola kisa pongi na tobola kisa pongi maman la pongi na zui parfum na biso na benga na lobaki na sous forme ya parfum ya Aisha na zui parfum Aisha na fulongo ndako mbimba batu nyoso na ndako pongi na tika siko ngai moko na sala ba prière o na zoluba batu tu bazoyoka non ça va prier na ngati maman Michel singa bébé nzungu déjà chauffé parce que ça nabi kuna nganda na sisi ko lembule ngabi uda sisi ko lembule abi OK ça va déplacer en esprit na maman ba na siko sala invocation alors bien aimé dans le Seigneur esprit à muto ebi nzambete ebi maka pete matifani donc na bo petka ngo tanga kombona e ezolongwa mbala moko donc on a dit ko tanga ko kombona e esprit ba nisiko déplacer comme petit place na zalaki ngasko na teka maboko boy na Elizabeth na sandeni albi tombola ka maboko likolo tindela ngai na tombola ka maboko na tabe pum abi maman Elizabeth et Michel singai zoma na moko image o mo tabe pa image ya fi wana ye maman bu ekoti na kata nzung azip kisko na nisiko tala sko na nzung neni ne sa mo mama sana zolela kata nzung azolela nzung azolela tanso azolela mbalama kuna na bomoto boy ngana hotel susu na moni sko azobalo Michel moni nga baluka kande apa azobaluka no lobi na tongo kande nga kine kilo fa ba makilo nyoso ngona na toksa yango biso to liango lobi na ba ça problème est aussi ça service nous nga pe kote na besoin de service na ba nini ba obisa na dojo zongi sko na ndiko so ko invoquer lorsque na invoquer na dojo mbalama tabe amina nga moko benga ngai tonga benga esingai Michael baby yo oza mitu na niveau na mitu na mitu na kati ya temple na ngai na bimina nte abina il faut to bima parce que ba to sala déjà appel à na ba appel à to kendo o to kende na mupanzi ya Shaumbate mais to kende mamoko na na église no baking kai na titre abbréviation est toujours kai parce que na bisinga sko bonga ba to ko sani o to ko makuna service moko ezoleka kuna bala moko pa na longo maman na nzoto bana bimia na esprit na tiki mbala moko corps na ngai na expliquaki bato lorsque des mois et mutuza misala mabe soka na déplacement o atika kana contrôle ya corps wana tika laka ezana contrôle ya esprit o to benga ngo okionom yenda otika kozwa contrôle ya corps ata ba na musia na butu yo kan so solo na nai na zo solo na te mozo se plan o solo na esprit wana ya okionom
maintenant tant na bimi to comme liboso ya église wana kai to telemi mbala moko bisingai il faut to se transformer to comme banyao parce que to ce que nous avons sécrétion presque ba hôtel mingi auto ba hôtel de la biso ba sécrétion ya bi oui kaka les mêmes prières au bosala ki ya page au koto bozo ki mwana wana ka les mêmes prières to ça mais ngana bimi boye na sana papier moko te ba problème ya to ko invoquer ba papier ko ya mbala moko ba to kuma banyao donc to komsiko banyao mbala moko to telemi na place to za ya 5 ans to mo mona siko ba te ba secte mususu pe ba baniko ya ba to ba yung ba to ba munu ba to ba tai bango tu ba baniko ya to bango tu ba ye to fandi siko to bani senga siko ba mot de passe o ko to pesi mot de passe na bango biso pe to pesi o pe ya ba to ya croix ba pesi mot de passe to pesi ba mot de passe maman to ko siko voix mo so miya makasi le bi ngai moko na zali maître na bino ngai mutu na zo possession esika o maman pas ne se souvenir que non ngai ba ko jamais na ko jamais ofuka mila mutu ko na lisu na komo mususu et pourtant na mo ba to ba mo da ofuka mila ngai na bino ofuka matena na bi te pesi so mot de passe a pesi so mot de passe ya même mot de passe so mot de passe ya dojo mais ça représenter parmi ba chef ou ba ancien il y a 2 jours na bi jamais na ko accepter un message ou na ko jamais na ko na sous ordre na yo abi respecter même na respecter na bi non respecter maman ba na invoquer yogen na bi yogen aruki abashi yogen yugada bosh yogen kori abashi to ba kori za ko ya kori abashi to ba kori abashi yogen ya vitesse mo telemi ko telema te maman ba fukami na so mo mutu na bengi pour ça na yo na biote ko yogen to fukami yogen maman ko lo bina ngai c'est la discipline outil kolo et puis s'améliorer yo propose la sous obéissance na ba bi jamais ko nga ba bi senga za ngote ngona za na sous obéissance na te to ngo fukami nga po no fukami te ba bi c'est la discipline outil ko zongo likolo fukama ba moko espionner ba ne kolo ba mo ba liki le kola tourbillon pas et qui tant qui kamite to ko ba ka qu'est-ce que beti ngonge beti sko ba to sko ngonge beti ba tout ba secte ba za kana beso to comprendre les ezali descente ya Jésus mbala mo biso nyonso to bandi ko fukama cérémonie wana bien aimé dans le Seigneur to sala yango na place où ezali ya place ya entrepreneur ya ko kota limité esika oyo papa na biso ya mboka papa na biso atali boko boy to sala ka cérémonie wana mais ezalaka à l'époque ezali non bongote place batalo boko wana to sala cérémonie place wana ton soto silisi maman yo yemoko su ayokita bakake abimaka te s'apparaître le quoi apparaître mais to sentir ngonga to sentir likolo et se transformer maman ko lobi bokene na mission à chaque mutu une sécrétion il y a ba corps différent il faut mutu mo wana 100 pe ba sécrétion tout beaucoup nango il faut la sécrétion ozomema bénédiction na kati ya secte na biso maman otanga lobi bongo maintenant voilà et qui to kisko maître wana mususu ayo ya albi OK respect maman m'a dit respect na fuka mete na tika mtuboe esinga baby otika toujours aux attetité c'est pour ça que ganga loza c'est des chaînes allez fukama maman ton albi bongo na senti maman makolelembi na fukami albi bozo kende yo baby to tinda yo na 5 amis na yo na botel différent alors bien aimé dans le Seigneur to lobaki to zo pesa témoignage tozo pesa yango peut na pesa cette fois-ci na ba date pe na ba heure na ba ngonga oyo makambo wana ba noza accompli et alors hôtel liboso ba pesa ki ngai bana nzambe ezalaki hôtel na biso moko za hôtel ya munene ezali awa c'est la quartier 1 eza hôtel oyo yambaka pe ba pa mingi oyo ba utaka libanda ba yaka pe na hôtel wana hôtel yango ebani na lettre mais na comment frère bébé oui photo comment Toko ça commenter c'est au comité monsieur bébé. Oui bien de ça là comme na biso. Oui photo comment parce que soto koma eza malam parce que ça bana nzambe msusu c'est le makambeleki soto koma ba kombola bangote. Est-ce que tu ngato nzamba za mwina matifani mwana bani na A et suki et na 4 eza na C na suki na S na chiffre nango eza nango chiffre wa batu nyonso matifani les tous en 2020 22 23 donc on a souvent na chiffre moi bon apo 22 donc ils na quartier na biso 1 ils ont hôtel P et Mbaka moi ba tebele maintenant la carte hôtel wa Matifani lorsque ba pesi biso mission il faut ça la mission na kana butu moko il faut que ça sans sécrétion na ba sécrétion nini bien aimé la Seigneur to bike ezali les catholiques ceux qui toki soni bana na nzambe ba kubika te yo muto mesana outino poto kwa kola na hôtel eza mabete mais le quoi qu'on d'abord procession il y a place au komeli
donc lukaka oyeba hôtel wana banani oyo pe baza wana misala nini basalaka wana. Faites très attention na ba hôtel oyebi ba musicien ba ko beta musique ba musicien profane ba ko beta musique peso ba sisi balala ka wana. Faites très attention. Et là on a ba non hôtel wana ba pesi biso to ba na kati hôtel wana donc to ye to yeki lokwa banyao to lokwa banyao ma Tiffany na hôtel minene mingi okuta penye mo leka ni wana ba mtovango normal to lokwa banyao to koti na biso to fandi to leka kati ba plafond to fandi to kabona ba masse. Et là chambre liboso na ko kota ezalaki chambre ya Mosela Nzambe moko. Totanga pe kombo na Mosela Nzambe wana moko azali parmi basela Nzambe o bazalaki na kati ya mission ya Mosela Nzambe moko bakufa pe couple wana to citer parce que to moins éclaircissement peut ba misala na nini asalaka pe makamni na salaka na kati ya service ne wana bazali parmi bat oyo bazalaki pe na shit quelque soit ba maman pe bazalaki na kati ba secte quelque soit ba maman pe bano sala kindoki mais mama oyo nde mutu nakutaka kuna nakutaka na kati ya hotel wana abimisi album na moko bandaki ko zala non moins impact bane pina ko sala moins impact ezalaki album moko betaki libanga donc so babenga la pierre ngi Mbaga banze moboye ya Lozana alléluia Hosana nakutana mama oyo na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça, moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna pour cela sous kuna iza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Kosunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh, maman Nazareta, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. H na suka suki na I. Mama oyo batebele babele azali mama Mosela Nzambe atu pour fond l'église ma Tiffany. Dans na mon église na bi oui, il faut battre sur kombo na kuma pe Mosela Nzambe, yebe Mosela Nzambe toujours en couple. Mosela Nzambe toujours en couple. Et là na kata mission na bango. To écouter ba na mission que na bango mission oyo. Ezali force
ya Soukio au place ngai nazalaki to benga ngo force à bénir mais la force à maudire. On appelle cette force na abréviation de benga ngo la loi ou soit la règle du PDPD. La règle du PDPD, c'est ce qui veut dire pourri dedans, pourri dehors, propre dedans, propre dehors. Donc comme place wana pour nana ko expliquer bana nzambe et Benezer. En tout cas bana nzambe cette fois-ci na okende malembe pour na bozala éclairci. Maman auto kina ko kuta na kati hotel wana. Tant biso to kei etaki bania ou to kotaki na plafond, ok na plafond chambre o biso to zali kolekila. Ezaki chambre place yé azalaki. Et là tant ko komaki na place wana mbalama to sentaki force moko et bani ko sala rôle et bloquer biso. Tant bani ko bloquer biso maintenant to yoka batu oyo ya bani ko initier bango na force ya traction ozaki dernière force o biso to yaki ko komba na ngo ya suka pona to zo to bima na kati ya makam. Ezala force oyo. Ozo pambola batu pour un moment donné ozo ko kende ko bebisa batu pour un temps jusqu'à la fin. To benga ngo force ya PDPD. PDPD ce qui veut dire pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. Tant que tu commis place wana, tu vas nous sentir bien comme un kangabiso. Tu vas nous sentir kangabiso. Mbala moko ami nanga tozalene akufa. Abani sa moment baby. Il y a place de rôle kate. Tala ba vent o ezali aw. Mais bien vent o sentir ngondeni. Abi benga yogen, tu bengi yogen abi. Boko ko leka chambre o bino bozali wana te. Il faut o kita na kati ya chambre place bino bozali wana. Mais to kita sko neni. Abi bo la transformation. La transformation en souris. Maman to se transformer en souris. Transformation en souris. To se transformer ki le roi bapuku no c'était matifani. Na kati ya bondo ki soko to bani ko se transformer le roi bapuku. To so ba forme ya bapuku mibale. Pourquoi le boso de la puku moto benga ke na ba mnorambo na benga puku muif. Azala puku moko aza mwindu azali munoko mulai. Okomona aza mwindu aza munoko mulai. Azala ka mingi na rapidité pe ataka ba semence ya mabe soko tambola na ndaku même si na ba cuisine. Omona mso so lambela mubali azali ko sentir biloko no mabe. Puku wana atambola ka mingi na la biloko ya biloko rolia même si likolo ya ba couvercle oyo oteli mubali no biloko yeso ga leki wana aka biloko no lambela mubali no ndenge nini akoko ngo kitoko te. Avec parmi ba puku oto bande ko salela pona okino panza pe ba couple omona mwasi na mbali babalani mais mbali zo bakino aboya ka mwasi na ye pona biloko kolia abi ko lamba te mais mwasi zo ke même si pana bango ba congé so ka ke buna balakisi ba zo sina ndaka libala mais mbali lo bakaki no oyebi ko lamba te na partie ya puku mifwana ye alia ka biloko te ye atambola ka likolo ya basani so ka tambola likolo ya basani na likolo ya basani tango tambola so les esprits obso de lati tango tambola likolo ya basani na zo lobela na ko lobela lemso sine loko tsaki na kata biloko ndetu na bela si le plein équipe magie na lobela si le plein équipe magie na lobela si le plein équipe magie na tegu ya mer na kata biloko na lorsque kama bana ofongola kabwe kana ngasimu couvercle ofongola beto ko ofongola kabwe gu ya mer ya pukumifu wana ekobeta mombano pe balusi mutima o senti biloko na bientôt mara le mukekabe ah pesa ngo bana na ko leso tele na nzila ou bien lek na restaurant na tondi à partir ba puku wana deuxième puku biso ko tele na kati ya chambre ya mama on atani kombo ya SHA inasuka to ko taki na ba puku mo bazaka na ndako bien aimé dans le Seigneur bazala puku mo bazami kie au moins puku mo muke akola raté pe souvent mingi batu mususu bazaka na bandako mususu bakota na bandako mususu au moins ndako bokota depuis mona puku wana muke au moins na kaka kola raté a chance raté ke bana puku la jara bongo au moins ka muke na wana banda bokota na bandako au moins na puku wana so lingo bomaye akima rave au moins na ko sa ba jour mususu sali une semaine ou bien 3 jours à mon année au même si l'équipe même kolobo au côté de ndako même si mon égal bossa ya tapi na bino so me ko la ndebo a côté na kitali mwe keba bien aimé dans le Seigneur na ba pourquoi bon et là to ko balu ko na forme pourquoi na muke to ko kita maintenant na kati donc to kiti bien aimé dans le Seigneur solo na beta ezali vrai na lobaka on a quitté pour na koluka mbongo na yaki ko pesa témoignage oyo ngai na monaki na oyo ngai na salaki donc to kiti ko kita to kiti mutu oya ya mbaki biso ezalaki mama na biso oyo to yaki ko mama chacha to yaki ko zala étonné biso tout na ba mina biso mama oyo biso to yebelie te banda to bandi na kati ya secte ya sou mais comment c'est fait ko kita to kiti a yebisu so mbala moko o shijomani mbala moko bango mbale na mubali na ye bafukami bate bisobo wana biso za souris mbala moko totala boye moko ba to bani ko changer forme lorsque tu changer forme tu est-ce que na forme est-ce que ba to mettre bimi na tenue auto bango na tenue na niveau ya dojo mbala moko ba biso
to fukama to saluer Dieso mbala moko abimisi fleur nalobaki fleur na okota na étape ya ko décortiquer ba fleur yana ba fleur mususu botsana bandao et puis ça rappelle ba démon mususu entrer facilement na bandao ezana ba fleur mususu totel bosa mapango et puis ça rappelle entrer facilement na kati ya bandao ezana ba blessé mususu to dessinant liboso ya bandao liboso mapango et puis ça rappelle entrer facilement ya kati ya besprit satanique ya ba démon et bila bana nzambe ba comprendre bato mona mwana nzambe mususu liboso porte ndako ne a dessinement tifani mona ka ba mutu ya mutu na ba nyoka hein ba benga ngoso ki logo ya chachi bana nzambe bo comprendre ça code logo ya chachi mutu mususu mona tiango liboso pango na ye ok non ce n'est pas chachi ezalinde tête ya esprit oyo ya mai azalaka na forme ya nyoka na mutu na yokoto ezalaka même mitu ya banyoka mike za batu msupe balanda même si ba film même sous lokola ba forme ba film ba choc des titans ba représentant sirène wana à live batala gaina misute même si na biso na monde o na uti na se ya mai topitala gaite na koma na étape wana lorsque na chité place na koma ki mbilinga et côté legnai totala gaye boete to solo la kanai il faut yo opesa e mu Congo yo zo solo na parce que aza somo okoka ko résister na présence na été parce que résister na présence na été suka abomaka mutu quelque chose na kati ya set quelque soit grade no quelque soit neni aboma otikali sacrifice na donc sikoyo albito fukama to saluer grand maître sous maman so bi oui on a biso azu fleur ya yemoko azala bino na kata ya chambre na ye aya bimisango aye a décorer mbala moko ba biloko mo azele na ngo a dessiner atemna ba blo tout et bi mina tempelo mbala moko to fukami to kaboni sikoyo de pas to 6 parce que ngana o transmettre ye pas o transmettre pas to sala misala place wana donc sikoyo to bandi ko se transmettre alubina biso bébé toujours la principe n'engeza biso to bi principe OK ça va permettez de transmettre aux lumières. Oui, je peux permettre de transmettre aux lumières. Il y a des sous. Abi, ok, il a commencé maintenant à me transmettre. On appelle la transmettre. On aussi, abi maintenant cet endroit, bisous les processions en haut. Alors, tu n'as le local 1, na kende kuna. Alors, on a quitté le local 1, le local pour. Wana na zotindo. Wana siko, yes quoi, juste au contrôle. Nani. Maman na biso o to le baki na lettre S A S H A Inasuka abibulo boki na local boy wana maître o yakili boso nanu abandi ko yate ko diriger biso ya saka tout ton tour na biso contrôler kaka tout ton tour na biso maman na biso oyo ya lettre S H A wasape moyembi na nzambe akita malgré ko yemba ne kita akita parce que nzambe obuka bango malema ba olimwa abani maman ko biso so kina local 1 tona comme na local 1 na saki le roi puku likolo na hôtel sikoyo batu na ceremony mwasina mubali bazobima mais à part ces jeunes on a moni mbala mona so mettre na bengai abi baby au moni batana babimia elle est précipité rapide parce que banga babong sa chambre tona koti mbala moko na kata chambre na kuté ba papier mouchoir te na kuté ba papier mouchoir te parce que ba papier mouchoir mina ba moment ba rapport sexuel ba tubeli batika ngona ba mutoki na bango ba sécrétion vaginale la bango et na kuté risque ba sécrétion na kati ya dans ya hôtel maman bisingai baby mbanda ko lia yango banda ko leba ba sécrétion wana mo bana ba ki puku na epika na ki puku bongo na bandi ko le place wana na le toboli place wana to so le elle singa ça va bima libanda ya hôtel wana hôtel otolobi et sous ba chiffre le roi 22 le roi 23 na yo bima to na bimi elle singa tala nga mukuno mona ni ngaba mais nga mbuli boso na prince yango habité kaitana nzeta bicarbitus au monde lo moizana na okate so tina nzeta bicarbitus na ko ma place na monisco sani mo bozela ki wana na mama mo boya zaki munene azapeka ni afandi bonga mais bon tane ni babe te kota na kata sani wana sanza bilu wana to meli na kota na kata sani wana na banoni ngana bilu wana tout yo bima wana zo makanga zaka pu ebimi mukie alors bele menda le seigneur zali ko na ngai yo muto zaka ni lamba ou bien lamba no mo bozala na ngokala surtout que il a mana ba dote yango ou bien surtout que la mana et kaka na mo eteni na mo boy côté que no e bana raté bien aimé dans le Seigneur faites très attention faites très attention surtout sur moni et la mano mo boy katana ou bien zara na mobile na mo boy ou bien azara na ba projet ko ya balaza quelque part faites très attention ou bien zara na mobile na yo ou bien zara na projet ke boko balana que zo mona makambo ya ko balana et comment ko compliqué mais la partie ya témoignage na ndozo ko kino au mona et la mana yo to pe sous-vêtement to pe mine et le roi yo nyoso ki ba lié ngo quelque part lokelo ngina nzambe to pe kutana ba sala nzambe ba meka mpe ko prier pour na yo nzambe akoselo ya minene na yo bima ton abimi na sanzi yango elle singa zonga
na yozong alors totambolaki na ba chambre wana soki tomoni papier mouchoir oza na ba sécrétion tokobenda yango benda le Seigneur pourquoi timolaka lidusu oyo nzambe nde toyebeli lidusu ya pourquoi otimola eza na place esukela so eza na place esukela te yebeza na banzela ebele alors biso pena mondokso baluki puku il faut ça ba canal de sortie na biso place auto sous la biloko na place auto okende ko déposer soki na zu papier mouchoir wana ou bien na ba sécrétion soit eza makila na kozwa yango na kubimana yango na lidusu na kotongo lidusu apana ke la scène na bimisa ngo kuna faites très attention bien dans le Seigneur madusu ya ba puku eza na kata banda kuna bino ezali penza eloko ya malamu te quand on a bimi et si loana ben ça va kuna yo sali presque belé par la kati ya hôtel wana na travailler plus ou moins 15 chambres kana même boutwana ben ça ngai bima donc on a bimi ben ça ngai la mito to tinu place musunga ah bon sous place mususu wa et ça temps to tinu place musunga bien place mususu ya okende ezalité babita to tinu place musunga ah place moti na ngai wa ben ça ngai ça va zongana lo 5 ans na zongi 5 ans na bimba masa puna position nini on a biso déjà to longwe awa tonga to matampanzi ya ville na bonga matampanzi ya ville na bonga ça va problème ezate na pa watina ba benga basinga ba binde za boye ko kitali susu te quand nous avons 5 ans wana matamba la moko na place nous benga ngo bon marché on a même butu wana moko matifani to sala makamona en tout cas bien dans le Seigneur lorsque vous avez kolala yeba que Satan otikate lorsque vous avez kolemba la prière yeba que Satan a zo multiplier be fort non tellement toujours la prière même si mon l'ennemi tellement son processus son contrôle ici ko là les contrôle il pas no mobimba to bima na yoki bon marché to na comme na bon marché matifani na na tilimba singa o mona ni ah non mona awa eza place au ba to baki ya mutu ya lion le roi tchétché tout wana na comme place singa te o moni kaka venu au zawana banda ko matengo na bandi ko matin on a matin na niveau ya école mo ba université mo bezela kana université application ya ISTA parce que tellement la première porte na tellement ko ndeti mpata RV babi banda ko mat to bandi ko matériel boso boy na okutana na place moko ezana ezala ka bar na butu e comme hôtel na habité so lelo ezali donc en anglais ezala ni anglais zani the best so the best mais the best the best na comme place wana tant comme place wana ba singa ikota le temps sur la côte isko na kuti ba bana bazomelana mais wana na côté en esprit ba mona ngai te na tama na esprit tino tema la porte ya entre ce ya couloir maman ba singa zo forme ngozo so tellement ba ba tifol bata ba mnanga besoin zo tâche ya chauve-souris parce na bimal banda kuzango bonte bimal banda et alors na matin na bimi na bongo ni chauve-souris na kota maintenant ba claustra to na koti na claustra ezaki hôtel o yemoko d'abord pe mutango ça c'est un professeur to tanga pe komona ate a professeur mo pasa mutu pe ya makambo donc to koti mbala moko na tala boy a bloqué tanga bloqué ngai mbala moko na kende boy na tabo termine ils a bloqué mais termine ils a bloqué mais bimisi ngai liboko OK lorsque termine ils ali bloqué bimisi liboko il fait parce que liboko na lobela ki on était so matifane bien le blaki c'est le plein pouvoir ya monnaie là c'est le plein pouvoir ya X ou ils a liboko ya mutu ko moninga mazola na ngai so ka tela kata liboko na ye atel liboko ne boy amona matifane ya ngoyo pouvoir ya X ya ngoyo boy et beti kati a au pouvoir ya X yango basinga maboko ba voyant basalela yango pona basala ba bando ko yeba bato il faut beaucoup na pouvoir o soko longo na pouvoir o nda kota na contrôle ya kubana solo na moto wana pouvoir ya monnaie yango ndeko moninga mozola na ngai pouvoir ya monnaie yango pouvoir o to benga ngo pouvoir ya monnaie ils ont représenté M pouvoir ya monnaie pouvoir ya X yango oyo bandeko moninga mi bozali komona ngo lorsque a présenter ngai yango mbala moko na comprendre que non ezali MX nezali ko arrêter ngai o ezana liboko mais mongo na bisie pesa ngai mot de passe no parce que dans la monnaie on a pesa oté abna monnaie pesa ngai zate matifana photo la ngo bien peut-être au boss ba tno so fa zana X en plus on a tala banda ndo tala na mo na X te na mo na X te frère yango est-ce que na X ezali pour ezali mystère oyo nzambe abomba yango mais le diable ayiba yango batu mingi basala yango baza batu oyo babenga ba voyant matifani X yango oyo matifani o mo ete matifani yango kiboye X très yango bosse matiti yango ebandi awa imati yango tia très bosse ebandi yango awa isuki awa oyo ekati awa esali X yeyo frère bébé oyo moka osaleli yango te ngamutu nasala maboko mati zata na ezana mutu nyonso bana nza biloko bonne ezali
yango akuti ya munene matifani x yango ya munene wapi ya munene yango x yango muto amoni x te bon c'est nzamba tama bomba te ale laksana yayo natala na photo contrôleur papa 3 ale pesa ka loboko pesa pesa ka loboko elongité pouvoir ba voyant et pas les attes c'est ça pouvoir de x yango pouvoir de x ah frère baby yo ezali makambo bana nzambe bongo bayeba yango et bon pouvoir de m un pouvoir de m ezali yango un pouvoir de monnaie wapi yango pouvoir de monnaie yango voilà en tout cas allez la zula biso on pena bien ndeko na ngai zula biso pena eloko parce que bana nzambe bazala na besoin ya koyeba bana nzambe awa tozana biso de passage parce que biloko ba voyant bato batema na balabala bando senga bato maboko la sanga liboko no makamba salela nde yango pouvoir ya m yango yo emati ekiti pouvoir ya m yango yo pouvoir ya x yango uti awa ekiti boye pardon ya bloqué ya bloqué donc bana nzambe ozeli boko na yo oza tozala bato oyo nzambe azo souffler to bandaki na ba code nzambe souffler na ba code oyo pe nzambe azo souffler maintenant kata pouvoir ya mais oyo il faut be tikenga mukusa maboko mais otikenga mbongo to senga diki non olobelo mo en tout cas ça malam o mena kata pouvoir oyo ezana bato belé ezalaka eloko moko za na kobenga eza naturel ezana bato musuni habité soki ba santaka yango lokola bato musuni baloba o mwa mutu musuni akoma na promotion ngazo mbongo ngai wana na kamukusawa eza biloko oyo nzambe atakati na biso pouvoir de monnaie mais le diable abenda biloko wana akoti mpa na azosala yango epai ya bato loba satana aza na baproblème asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe okende oluka kisi na osala nini osimba Let's go. Merci Jésus.